bino soki bolobi likama mokili mobimba bayokia bino nde bokotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukana na bamboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala ya pamba ezalaka te olobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotya kimia eza epa na bino biso soki tokoluka yango tolukelanga na maboko ya banani ya bino oyo elobi nkamba mokili mobimba fo balanda yango tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja. Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango
bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa.
Na Kongo ya Katana na ya Katana ni mwanamke kujidomelea ile kwa programu. Ndio sasa nzengo ya watu wao. Sogeze msidi kuna na koleki mama mkwamile ile kwa ya kuongoza kwa
Quand c'est des plans de téléphone, baba kondola et baba tsikuza. Usadia na kumbaya bezani ya mukatiko, kadiya kana msamu usadia na kumbaya mukatiko. Banza ya mukatini kwa sababu ya kujalo. Unasala kwa kusoma ni sala sala ya kujalo. Quand c'est une personne qui a été mise à la una kusala ni sala ko, mwana kwa baba mwana kwa kasiri kwa baba kasiri kwa Bukujaku, kanzenza pekee ya dunia. Kadimu musawa ya Bwana kutolimbuja teknolojia, kanzi wabunga na mtango ya ya wasafi na mtawini kwa teknolojia. Mumina safi ya kitabu na sababu ya dini mtina kufanya ya Tanzania. Ondaniko, yanganiko, labaniko, utani kimani kwa mtinaniko, uzini na moyo wa mtinaniko. Jingan katika mjana yako, kasiru yake baka usitani yako, ngome hadi yako, kaniko kutu ya mjana yako. Tokoleka na 12 precepts ya ngoma. Na ngoma ya kama na peta kama sana. Zitisa ya wati. Katika vena ya skoro walituka kwa ndani. Kala hizo la kabakonzo kanikutu kwa mtangwa. Umwe fumo kujambako, umwe malapo mambo wako, ukini ko, kuenda talama kiniko, uleki mwasiko, yekuyobeki mwasiko, uleki zonza ko, evonwana ko, usadi na kisiko, fueti futanga, ya lupansi ngilani sabu ya misabu kwa simba uleni yangu ya mkewa mkima maka tokotana mkanda ya Isa na mkanda ya Filipi na chapitre 4 verset 8 à 9. Mkanda ya Filipi na chapitre 4 verset 8 à 9. Page 221. Tama mkanda biso mkanda ya Filipi chapitre 4 verset 8 à 9. Ce qui te suit, autant de la la Ndea mwana kutaka kakona mkoro ya iloto kwa mayeni
boum na elaka oyo yatanzande apesaki na koko na biso abalayani ete bokokende boumbu na mboka mosusu likambo wana esalemaki ntango tokaki bana Israele bakotaki boumbu nde bakomelaki kuna 4430 ngonge kokaki Moïse abimisaki bana Israele kokoma na bango na ngomba ya Sinai kuna nde Nzambe alingaki ete wete bakokana lokola ye mamba te Nzambe azali kule esengelaki mpe bana Israele bakoma kule bakokana na ye kasi nini esalemaki na bana Israele ezalaki likambo ya miriration na miriration wana nde Nzambe ntango amoni makanisi na bango alingaki asalela volonté na bango ayebisi bango Moïse konami balombe zomi na mibale bakende kotala mokili moke solo bakendeki kokende mpe kozonga basalaki kaka nini ntango bazongi akabwani na bikeni mibale eteni moko ya bongo ezalaki na 10 balombe oyo balobaki te talaka mpe tokuti nyonso ezali malamu kasi bato tokuti mpa bazali milai baminga biso tokomona lokola na mayoyo liboso na bango likambo esekosalaki tata Nzambe te yango alakaki bango azola mosalio banzoto babino ekosila na esobe kaka yosuwa na kalebe na bana bino bango nde bakokota na mboka yaka nini esalaki bana Israele baeshimwe ezalaki dute batata na bamama wana tolokota dute soki tolokoli dute nde tata molimo mosantu akolongisa biso kuna na 12 préceptes batata na bamama biso tozali bana na oyo tata Nzambe aponi yango wana azali kotambusa biso lolenge elingi ye yango wana lobi na biso 12 préceptes ya lingomba tiotia yango na motu na biso mpe na mitema na biso lelo tokolobela oyo etali ye bakondima mabe na yo liboso ya batombaso batata na bamama ndenge tovalia biso nyonso mona moto azali na mabe oyo asala me ezali malamu wete omisende ya liboso ya bato wete ondima mabe oyo osala una na 12 préceptes toleki toyoki mukanda totangi ya baFilipe batata na bamama ya solo lingomba ya Filipe ezali Paulo mutatongaka yango na mobembo na ye ya mibale oyo ye asalaki ntango akendaki kotonga mangomba mitano kobanda lingomba ya Filipe lingomba ya Tesalonika lingomba ya Belebe lingomba ya Belebe pe lingomba ya Kolinto pe ya suka ayaki kotonga lingomba ya Atene mangomba oyo nyonso mitano tango ye asali yango nde azalaki na mboka ya Tesalonika kuna nda akomelaki mukanda na baFilipe mpo na kotombola bango mpe kokumbisa bango na makambo ya malamu oyo bango basalaki makambo ya malamu nini bango basalaki tango ye azalaki na Tesalonika lingomba ya Filipe ya baFilipe batindelaki ye mabonza mbala mibale lolenge moko pe tango azalaki na boloko na ye ya liboso kuna na baloma nde baFilipe bayako tindela ye mabonza mbala moko nde na esengo wana apesi bango bakombo misatu ya liboso abengi bango bino bozali bolingo na ngai ya mibale abengi bango bino bozali esengo na ngai nde ya misatu bino bozali ekoti ya bokonzi na ngai pona nini oyo bango basalaki ya malamu batata na mama lelo oyo biso nyonso tovandi awa lelo ezali Paulo te me lelo ezali ngana yo mwana ya tata Simon Kimbangu Kiangani ya solo tata molimo mosanto tango ya yaki posa na ye ezalaki nde biso toyeba ye bango bazali banani soki ezalaki bango bavandisa biso ke bana na biso nde bomoni biso boye biso nde toza banzambe tolingaki tondima te yango wana basalaki mabombami ya makasi baye kofongola ba retraite kobanda na bisika mbuki pe ndimba nkenge posa na bango ezalaki kati na retraite to découvrir bango bazali banani
nde batata na bamama kuna na retraite banzembo ezwamaki, bavision emonanaki, bandoto elotamaki. A partir ya wana toye ko découvrir ke ya solo tata Nzambe azali na kombo ya papa Kisolokele Lukelo. Ya solo Nkolo Yesu azali na kombo ya tata Dialunga na Kiangani. Ya solo Molimo Mosantu azali na kombo ya papa Diangenda Kuntima. Malgré ba révélation, malgré ba ndoto, malgré ba nzembo oyo biso tozwaki na bisika mbuki pe ndimba nkenge, me tozalaki kaka na baduti pona komanyola pe kosakola sango ya tata Molimo Mosantu ke Nzambe tata kita, Nzambe mwana kita, Nzambe Molimo Mosantu akita. Tozalaki kaka na baduti. Ye tata Molimo Mosantu tanga moni baduti na biso nde ayebisi biso boye bokolata saki. Kasi tango bino bokolata saki biso tokozala te. Toujours pa bandai komema biso na konesi esprit ya koyume, esprit ya kososola ezalaki te. Ye tata Molimo Mosantu a comprendre biso ke tozo comprendre bango kaka te. Nde yangwana apesaki biso message ya le 2 janvier ke mukolo mususu bokomona papa Kulutu akozala te, mukolo mususu bokomona ngai na kozala te, pe mukolo mususu bokomona papa Dialunga na kozala te. Kasi bo raisonner kaka nyonso etolobaki, lobi na lobaki, mukola yenga na lobaki, mukolo kuna na lobaki. Wana nde kanga mela biso makamo nyonso biso to yebisi bino bocha yango na mutu. Me to comprendre ki kaka te. Suka nango tanga monike to comprendre te aye ko pesa biso nzembo. Seloué. Nzembo wana ti lelo ndenge to vandi awa nanu to comprendre kaka nzembo wana te. Likambu moko eza na nzembo wana. Ya lobi seloué monongiele kuna ngai na keye pa ya tata na ke kozwa makasi ya sika po ete tango na ngao ya kosala bandi batata na ba mama. Ti lelo nanu to comprendre maloba oyo te. Papa Diangenda lingaki ayebisa biso nini nzoka nde likamba bandai ko yebisa biso yangoyo. Ngai na keye pa ya tata na ke kolata nzoto ya mwana muke abomba ki na ye po ayebisa biso ke na ke kokoma mwana muke ma yebisi biso na ke kolata makasi ya sika. Tout na question papa Diangenda bandi musala tango akomi na 1900 komi tuna banda 59 ti na 90 papa Diangenda salaki te. Papa Diangenda salaki malinga ki abesa biso connaissance poto yeba ke na ke kolata nzoto mosusu ya mwana muke ngele bak na ke kozwa makasi ya sika ya mwana muke nde to comprendre kaka te ye mwana muke tangwa ye aye komona ke tozo comprendre kaka munene ya tata Nzambe te munene ya nkolo yi et puis bokende na mokili mobimba bokende ko yebisa mokili na turo isusu ya ye mwana muke abomba biso alobi esengela ka yebisa ne biso ke papa Simon ngai papa abomba biso pona nini biso tososo la biso moko ke banzambe bakita na se nde batata mama tangu ye papa Diangenda ke kolata nzoto na ya mwana muke biso nyonso tolobi ndengu wana te to panzani tangu to panzani ba misusu bakei ba misusu bakekuna nini bake koloba ke papa Simon Kimbangu Kiangani azali Molimo Mosantu te papa Simon Kimbangu yete papa Diangenda biso nyonso tozali ndenge moko suka nango tokokani na mboka oyo ekotaka na pasi. Eza na mboka ezalaka na pasi kolia ezate komela ezate loka kolia ezate ba habita ya mboka wana ezalaki ba frumi na ba le papillon nde tata Nzambe na kolela na bango tata Nzambe yokelaki bango mawa ake kochela bango elephant na bandeli ya mboka tango acheli bango elephant ba le papillon na tongo bake kokuta elephant bango nyonso ba matina likolo elephant nini bazolo ba elephant na biswe elephant na biswe elephant na biswe suka nango ba frumi pe na bitambula tambola bake kokuta elephant nde ba frumi balobi mibeko bolingo misala mibeko bolingo misala tango ba frumi bakoti babandi kozwa misuni nyonso babandi kokende nango suka nango elephant etikali mikuwa kaka na poso ya pamba nde ba le papillon bazalaki kaka wana ebele pona koganga pe kokumbisa elephant na biso elephant na biso elingi koloba nini batata na ba mama
mutu mwindo azalaki na pasi ya 4430 ans nde tata molimo mosanto na kolela na biso tata molimo mosanto aya akitisili biso lingomba tango akitisili biso lingomba biso tobandi koganga tokabwani na deux parties ndambu mosusu ba papillon ndambu mosusu ba fourmi nde ba le papillon ba matili kola lingomba bazolo lingomba na biso biso kaka nde foto zwa bokonzi biso nyonso foto za la bakonzi lingomba na biso ba fourmi balobi mibeko bolingo misala mibeko bolingo misala batata na ba mama omituna question kuna na ba Philippe ayokaki esengo na oyo ba Philippe basalaki nde yango wana pesaki bango bakombo tata mama kimbangiso toza na esika oyo tata mama motambu isi na feti oyo le 8 juillet yo esengo nini oyo pesi na tata molimo mosanto nini oyo sali epesi esengo na tata molimo mosanto en tant que mondimi en tant que motambu isi kasi ye tata molimo mosanto kombo nini apesi yo ndenge toyeba ba misusu mbongo ya lingombe komite mutu akomisi mbongo ya lingomba te kombo nini bakopesa ye ngana yebite mwa misusu ayika kapwa yako uele la bokonzi o wana nde bale papillon lingomba na biso biso batuto banda yangu ifo biso kaka to dirige ayika kapwa yako uele la bokonzi mutu wana uele la bokonzi kombo nini akozwa na tata molimo mosanto ngana yebite ba misusu tovandi awa tozolanda malako ya tata molimo mosanto te tozolanda pe maloba na ye te tozosalela pe ba orientation na ye te bato ndengwana kozwa kombo nini yangwana référence ezali na Galatia chapitre 6 verset 6 à 7 kuna balobi ete mutu oyo bazaliko yekusa mayele esengeli botambola nzela moko na mutu oyo azaliko yekusa yo mayele batata na mama ndenge tovandi awa tozo tambola lolenge tata molimo mosanto alingi point d'interrogation yangwana batata na mama biti ya matene na biso lelo tozala ba le papillon te to telemi likolo ya lingomba toke tokaboli ba mangomba kuna babengi biso ba chef spirituel adjoint batu pe bazolanda yo na sima nzoko zana yo likolo nzoko oyo deja ezanga misuni yo zokumbisa kaka lingomba na biso biso batu to banda yango suka nango okotikala pamba yangwana biso nyonso lelo tozwa mayele na silisi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen botele matobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto sedi eto dina koko zulu bika nkumbu ya kwa zitswa bika chimfumu cha ukiza bika luzolwa kulavanga vantoto bonso mozulu dia kwetu kalumbu tuvana lumbu eki tuyambudela mfuka zetu bonso beto mpeto ya miriba tuvidi mfuka kututu asani mumpuku munuko kansu tutane na mungu wa wambi kadiki mfumu kia kuyengolo yenkembo yezitsu vya mvu mkumbwa se ye mwane tata mwanda vele amen. Mondimi yeba kotunama mondi 2 3 mondimi yeba kotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo mondimi yeba kotunama yo mosa apesi yo osalela na solo toye bingonga te eko yankolo mosala solo to mi bongisa koya yankolo mondi mi yeba kotunama ezali kozela yo toye bingonga te.
Munankumbwa se mwana yetata mwanda velelau nukiazole lumukia kumi ye ya mungonde ya nsambwadi mvua mafunda mole ye makumole ye sambanu tulendi malongi tilongolo kwa tata pasteur André Mayasi Francisco ya nunina pasteur provincial ya Wij kuna Angola malongi katukubikiri mukanda miolo katutangidi wanzole wa Mosca pia makumolenzi le antetinate kumi ya kumi nsambwadi ututangidi nsiku kumi yezole mya dibundu dieto yewele munankanda wa Filipo kapukia ya nzila ya nana na teye ya voix yeutuvene reference munankanda wa Bagalatia kapukia sambanu nzila ya sambanu na teye ya nsambwadi lelo mokolo ya mibale na poso mokolo ya zomi na mine pona sanza we ya sambo sanza ya jiye mobumu wa nkoto mibale na tuku mibale na motoba. Mardi, le 14 juillet 2026, Tolandi Matei, Mapisamili Biso, na papa révérend André Mayasi Francisco, Yazali, pasteur provincial ya Wij, kuna na Angola. Matei ya Bongsel Biso, na Mikanami Bale ya Tangeli Biso, Mukanami Bale ya Moïse, Mukapu ya Tukumi Bale, Nzela ya Mbogino Zomi na Sambo, Atangeli Biso Mibeko Zomi na Mibale ya Lingomba na Biso, Peakei Kusukisa na Mukanda ya Filipo. Mokapo ya mine nzela ya mwambe kino ya libua pe apesi biso référence na mokanda ya Bagalatia mokapo ya motoba nzela ya motoba kino ya sambo. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère église, et Philippe chapitre 4 verset 8 à 9, référence dans Galates chapitre 6, versets 6 à 7. Tokei Naba communiqué. Service ya état civil. Ezaliko yebisa nabandeko ya kanfuma était programme ya recensement et kozala na mokolo mois jeudi le 23 juillet 2026. Na yango basengi na mutu moko te azanga bosangana kaka esika bokosanganaka. Signé le chef d'état civil Mbungu Kizamina belge. Communiqué pona bandeko ya bandibu kuna betizai savo batata meneza isa kwa bandibu bena mu 4 camps yemavata maziungidi Yerusalemi vo twena yelumbu biole bya kisalu kya sasi dila nkunku mbaziki kya tatu ye kya tanu mbaziki kya tatu yovo mercredi le 15 juillet 2026 sitwa vutu kadiaka kuna dungi kansi nkotolo kunima nzoya bisadi bya adi construct ngizulu ya mbote kwa beto baonsono muntangu mpe ya mbote natalonga ye kopo diaku. Signé Mamanzouzi Mbwende, présidente. Direction générale Yabana Bakengi, Longi, Bassé, le plus bas pasteur, Ezaliko Sala rappel, était site Yalukulu et Pesamela Biso, Bana Banganga Nzambe, Pona Kolona Pe Kobokola. Nango, le 29 juillet 2026, Oyo Toko Sambela, Kuna na Lukulu, Pona Kolona, Pona Kolakisa Bolingo, na biso epai ya Nzambe na biso tata molimo mo centre papa Simo Kimbangu Kiangani. Direction générale esengi na bana nyonso ya Congo central pe ya ville province ya Kinshasa na biso bana ya banganga Nzambe nde tokokende kuna na Lukulu boyoki malamu na biso banso. Signé Bazeidio Manzungu Séraphin, président général. Direction générale ya Fariki Banankole, ezaliko yebisa na Lingomba Mobimba pe ba membre nyons ya Banankole était tata molimo centre papa Simo Kimbangu Kiangani a prolongé opération ya $20 pour achat ya cadeau phare qui non dans le 12 octobre 2026 nango ba délégation ekotambola bisika nyonso bozali pona réussite ezala malamu
de basengi lisungi na batata président des collèges, batata pasteurs provinciaux, ya ba ville, ba territoire, ba commune lisungi na sensibilisation na ntina ya $20 ya cadeau phare na mwana nkole nyonso ya mokili mobimba. De basengi pe na batata responsable ya ba mouvement na kokanga nzela te na bana nkole bakende koyembaka na chorale fareki pe bazongi na ba groupe na bango ndenge ezali kosalema na nkamba. Fareki ezali plateforme lokola apaki ijiki pe chorale bolingo signé révérend Kibangudi Kiakalankazi André, président général. Rappel na bana misatu Lukaya Manyanga Grand Kasai était Tata Molimo Santo asengi na mwana nyonso ya misatu apesa $10 pona kowela misala mwana misatu zala na nyongo na mutu kasi kozala na nyongo na tata nzambe te mikolo bapesa biso esila mwana misatu lamuka na pongi pambate tolali tango molai na pongi botos eleki mbeka ya kotumba signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Liyebisi na bana ya Sankuru nyonso était tokolamba na suka ya sanza le 30 juillet 2026 ekozala jeudi nango tosengi na mutu nyonso aya kopesa ekateli na ye 5000 francs congolais plus 2 kopo ya loso na kopo ya madesu boyei malamu na bino banso signé Maman présidente Danga Aindo diaconesse. Esengami na biso banso oyo tokota na retraite spirituelle toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet belemi nango moto na moto abongama pona bikateli na biso ndenge toyebeli yango topesa $10 ya misala 10 000 francs congolais ya ngombe pe 2000 francs ya kwanga na mutu moko topesa na esengo pambate mapamboli balukaka yango na makasi toleka kopesa mbongo epai ya papa Dolo Mathieu na bureau ya ville sainte. Ba chef de camp ya 4 camps ya Nkamba ba pèlerin boyeba été fête na biso ya le 16 août et commis pené bobosana te bolamuka programme ndenge tosalaki mbula eleki tokosala kaka ndenge wana kobanda bikateli bimbelekela mbongo ya cadeau phare tokosalela kaka ndenge tosalaki ndenge mobumoleki bankengi nyonso bolamuka botos eleki mbeka ya kotumba signé Maman aumônière nationale Mayingi Catherine Longi. Lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezali kosenga na ba membre nyonso baya kosala versement ya $50 pambate mikolo bapesa biso ekomi na suka signé Maman Tukilunda Mfumu Clémentine. Nécrologie lelo mardi le 14 juillet 2026 bobimisi pe bokundi ya nzoto ya yaya to Maman Chikafwa Eugénie moko kati na libota ya mfumu mvuti na nzundu ya waki na matadi bokundami ezali pe kaka lelo kuna na matadi pe lelo kaka mardi le 14 juillet bokundi ya nzoto ya papa Nkunku Ameza Rico ya famille papa Kuyela yazalaki flûtiste selo pe chauffeur bokundi ekozala na mboka Lukengo tokei na kopesana mbote faki umilengeli tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya papa Lubaki Silwatoma Tuzizila Aurore yazali sympathisant ayaki elongo na Maman Odongo Ongana Esther yepe azali sympathisante bango nyonso bauti na paroisse ya Londres na Royaume-Uni. Tuyambaki pe recommandation ya Maman Maria Luzolo Eduardo yazali sympathisante
Aouti na Kinshasa, et là ensuite il y a 3 personnes, donc vous allez accompagner na 3 personnes. Recommandation, il y a Papa Mananga Mombo Dieudonné, Yazali catholique. Aouti na centre, il y a Lukala. Recommandation, il y a Maman Kalamba Nelly, Yepé Yazali catholique, Yazali accompagné de 3 personnes. Aouti na Kikwit. Recommandation, il y a Papa Kiasi Lumeso Mvelele, Yazali sympathisant. Aouti na Gombe Sud, kuna na territoire ya Mbanza Ngungu. Recommandation, feuille de route, pardon, ya Papa Matuvanga Dibatesa. Et Aouti, Azali lieutenant, Aouti na Kitona. Autorisation de sortie, il y a Maman Nsenga Alphonsine, Yazali fille de Sal, Aouti na zone de santé, il y a Gombe Matadi. Bi sikanyon subozwami, botlema tukwa kupesa bino mbote. Faki sepel sabango. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Merci beaucoup kinde bino kufanda to yamba kipepe mbangi bandeko na biswa kimbangi ya mama Nkalulu Kifuki Kanda yazali moyembi na dirigeant Aouti na paroisse ya Nkandu kuna na territoire ya Madimba ville ya Inkisi. Kimbangi ya mama Wete Like yazali Mondimi, membre ya MSSK, kuna na paroisse ya Bruxelles, na Royaume de Belgique. Kimbangi ya maman Kivuila Georgette, yepe Mondimi Moyembi na Jeteki, Aouti na paroisse ya Bandalungwa, kuna na Kinshasa. Kimbangi ya papa Chitenge Célestin, yazali disciplinaire ya Fluki, kuna na paroisse Maman Bibi na province paroisse ya Mama Bibi na Chikapa Nyonga Abibi. Kimbangi ya papa Mansiantima Mbongi yazali Mondimi Moyembi na Koreki Aouti na Kolofuma. Kimbangi ya maman Lamborel Liliane yazali Mondimi Aouti na paroisse ya Liège, kuna na Royaume de, na République française, azali concierge. Kimbangi ya capitaine Kikuni Wangozi Simon Pierre, yazali Mondimi Aouti na aumônerie kimbangiste ya FARDC Punia, kuna na paroisse ya Punia, commune ya Punia, na province ya Maniema. Kimbangi ya papa Nzuzi Mbumba yazali concierge Aouti na paroisse Luango na Tiela na division unique ya Bas-Fleuve. Kimbangi ya maman Baizila Ngunga Mathilde yazali Moyembi na Koreki Aouti na paroisse ya Genève na Confédération helvétique. Kimbangi ya papa Mafioti Luzayadio catéchiste Aouti na Minkelo Mawete kuna na territoire ya Songololo. Kimbangi ya mama Oniakende et Sekola yazali papa
papa azali diacre auti na paroisse ya Kimbwala kuna namo Ngafula. Kimbangi ya papa Iyefa Mboyo Adema Guy yazali diacre, secrétaire paroissial, musicien ya Faki auti na paroisse ya Londres kuna na Royaume Uni. Kimbangi ya révérende Yefa Ozango Pangi Félicité yazali membre ya Paris Saint-Ouen na République française. Kimbangi ya révérend Jérémie Ngomu Bangayoko Pape Sala yazali inspecteur pe représentant provincial intérimaire auti na paroisse ya Mbandaka commune ya Wangata kuna na province ya Équateur. Kimbangi ya révérend Mundele Ngolo yazali évangéliste kuna na police nationale congolaise na camp Kabila na Kinshasa. Kimbangi ya révérend Mundonga Dia Sonama auti na paroisse ya Lemba cité kuna na commune ya Kisenso. Pe kimbangi ya suka ya révérend Farai Disachi Joseph yazali conseiller national pe membre ya collège exécutif ya RDC. Sikanyon subozwa mbote le mat kwa kupesa bino mbote Faki musique. Bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina biloko fanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe dobing papa pasteur ya Vincent pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo pour la continuité ya programme na biso na oyo etali bopesani mbote nde to invité révérend Matondo okoka kokomela biso na oyo esika. na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo totelemi pona poursuite ya bambote. Comme vous pouvez le constater, to yambaki uta lobby délégation monene etindamaki na bakonzi na biso ya l'État. Uta tata mokonzi ya mboka Yemei, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Yemei tata mokonzi, son excellence le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants.
bazali donc cadre au cadre de la République au salaka na ministère de Défense batindami awa na yelo selemi makambo o bayeli masolo tokoyoka ngo na libanda awa na mukuse baye na ordre de mission oyo tata mokonzi vice-premier ministre de Défense, ministre de Défense et ancien combattant, maître Guy Kabongo Mwadiamvita a signé. Délégation et maman Kiawa na moko nakati na biso papa aumônier colonel Chinime Célestin Otoyi Malam. Ezalaki Yemei, le général de brigade Mouzala Ilunga Dieudonné Aya, en tant que chef de délégation, mais pour des raisons professionnelles, à Tikalaki. Oyo a été représenté, Ezalinde Papa conseiller auprès du vice-premier ministre, M. Ntumba Mutombo Symphorien. Simanaye, délégation Ezali Mwamingi Tokotanga Bakomona Yango. Alors, makambo yeli ezali boye na mukuse. Tata mokonzi ya mboka asali oyo babengi FSD FARDC. C'est-à-dire que son fonds de soutien et de développement pour les FARDC. Fonds de soutien pour le développement na ezali pona ko salisa mampinga ya ekolo oyo bazali sur le front depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Na kotala ka ete mboka ezali ko na kotala ka ete école zana mpasi yango batindami awa mais détail ya nyonso wana tokoyoka ngo na libanda ndenge bango moko bakolimbola biso yango awa tokopesa bango kaka mbote na ndenge momesone na biso na yango tokosenga na colonel Chinime Kasongo Célestin aumônier Kimbangiste des forces armées de la République démocratique du Congo, papa et papa Yozali, Télématoro Pesa Yombote. Tokosenga na monsieur Ntumba Mutombo Symphorien, conseiller militaire à la défense nationale, papa Téléma et papa Yozali, Toko Pesa Yombote. Tokosenga na monsieur Kabeya Kala la fiston, chargé suivi à paye, papa Telemato Pesa Yombote. Tokosenga na papa Mubenga Jean-Claude, chargé de mission, papa Telemato Pesa Yombote. Tokosenga na papa lieutenant Mutombo Noah, papa Telemato Pesa Yombote. Tokosenga na madame Ntsuele Julie, chargée de communication, maman Telemato Pesa Yombote. Tokosenga na monsieur Nkomedou Bouroumé, Telemato Pesa Yombote papa. Tokosenga na monsieur Malangu Emmanuel, attaché juridique, papa Telemato Pesa Yombote. Enfin, tokosenga na monsieur Ngangu Tumbisa Talik, caméraman, papa Telemato Pesa Yombote. Fakito sepelisa bango s'il vous plaît.
tokangisa maboko topesa bango mbote ya lokumu ya esengo na kombo misato ya bole na kombo tata mwana pe molimo santo. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tosilisi boye na kombo tata mwana tata molimo santo pe tosengi papa pasteur de la ville sainte à reprendre suite à programme. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo mardi 14 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te, misala katina Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Iso nyonso makanisi na biso, na misala ya nzanza longa. Pamba te, le 12 octobre, ya mbula kaka oyo tozali na yango, esengeli bato na bato topesa bafungula ya bandako na biso kuna na nzanza longa tina wana biso na nkamba basengi na ba jeune de bonne volonté tomataka mingi kuna na nzanza longa po ete to faciliter tâche na ba maçon oyo bazokosala kuna ko pousser la bango ba brique pembeni sable pe mai pourquoi pas kozala pene na bango pamba te tangu nyonso tolobaka yango biso ba oyo tovandi na nkamba biso nde tozali main d'œuvre le plus proche pona misala etali botongi ya Yerusalemi ndenge ezali momesano na biso chaque mardi na pokwa toyaka nde koyekola mabombami epai ya Nzambe na biso tina wana ba jeune tomona na ebele na pokwa et surtout que milulu na biso ya le 4 août mikolo yango yo ezoko sila yo jeune kolala pongite malamu biso nyonso totelema lobi mercredi yango tosalaka misala ya lingomba nde tokosala na programme oyo ba groupe oyo tokoya kotanga biso nde bato tokokende ko continuer musala kuna na cimetière ya Mama Mwilu ezali Faki la grande chorale des dirigeants bascout pe bas surveillants Faki, chorale des dirigeants, bascout, pe bas surveillant, lobby, bisoto kokende ko salela na cimetière ya Mama Mwilu. Ba oyo toko salela awa na kati ya mbanza, pona sarclage, koreki, jeteki, fliki, gaki, jejeki, fareki. Biso toko salela awa na kati ya mbanza. Pona bopeto ya temple, service hygiène, chorale ya Yerusalemi, na biso banganga Nzambe. Na banza biso nyonso tolandi, lobi na tongo, tokozanga te ko rappeler, programme oyo pour que biso nyonso tozala à la page. Ndenge to annonsaki yango. Mokolo ya jeudi, le 16 juillet, à partir ya 11h, tokozala na réunion ya comité élargi, ya ville sainte. Tango tolobi, comité élargi,
kuna tomoni ba pasteur sectionnaire nyonso pe territoire ya Luozi, ba chef de camp, ba mbuta ya ba mouvement, ba mbuta ya association pe ba plateforme moko azanga te pona réunion wana, surtout que le 12 octobre ezali lisusu mosika te pe biso nyonso toyebi yango ke toebungisaki moko kate na banganga nzambe na biso papa pasteur ya poste Zumbu na banza biso nyonso tolandi malamu. Tozali na ekateli ya Lombango nde na ntina wana ekatamaki na chaque mouvement pe association ya ville sainte 200 000 francs, 200 000 francs. Bakan na ba section na territoire ya Luozi 500 000, 500 000. Ba oyo nanu topesi ata eloko te, topakata mbao. Oyo pe topesaki mwa ba acompte, toyeba ko compléter pour que biso pe to rendre compte, to sepelisa nzambe na biso. Fête ya retraite pe milulu ya koreki ce vendredi 17 juillet de natina wana, jeudi le 16 juillet na pokwa sima ya ntsinsani ya mazut de na sima na ntsinsani ya batata na bamama na pokwa esengami na bambuta ya bamouvement tobongisa bimbelekela na biso ya 200 000 francs par mouvement po ete tosunga baninga lelo ezali bango lobi ekozala tour na biso. Bandeko baminganga pe ba pharmacien biso pe tobosana te milulu na biso ya le 29 juillet yango yebelemi biso pe tomilengele po ete milulu na biso eleka na kimia nyonso. Soki tobimi awa na kotala kake bambuta bazali nanu na biso awa na kati na Yelusalemi pamba te tozali kozelela programme oyo tata Molimo Santo akopesa biso. Tokozala na tribune na banza pona maye oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tosongi na bopesani mbote faki tomilengele. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela tuena kindwadi ye sedieto tata mfumwa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisulo mu Yelusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumwa mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yelusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonsu mukasisulo akyo yandi inkengili a Yelusalemi ntungisi yenvyengisi a Yelusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kia tata mfumwa longo mfumwa dibundu tangu za sobuke na wabindama mukumage kisalo tulombele kwa sedi yetu watu tela mana beto bana takufana kiambote faki.
Pika twakubikela moko twavana sedito kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kyali 6 avril kwa faki yesedeto sikatofokudila samu Opuluza mopela pasi zituzungiriri yavuvamela muzingo kyame zilange uzambi tompanga inzambyame Opuluza mopela pasi zituzungiriri yavuvamela muzingo kyame zilange uzambi tombanga inzambi yame semfukamene pasizamenge yeze yezo undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila mutu waku yavelela undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila mutu waku yavelela inzambi yame semfukamene pasizamenge yeze yezo undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila mutu waku yavelela undoroke mumambi mamo yemfumo yasikila mutu waku yavelela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs, et l'un d'entre eux s'est moqué de toi, mais tu ne leur répondis pas un seul mot. Tu fis tout cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'on pécherait toute ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savions, c'est que nous retrouvons ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples, et tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis l'avenir du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les reconnaîtra point. Et nous lisons tout cela dans les Saintes Écritures. En ce jour, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur et Dieu le Saint-Esprit, nous sommes déségarés devant ta face. Nous sommes détournés de ta voie et nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités.
Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, car notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Et nos péchés sont cause de toutes sortes d'affections qui nous submergent. Mort, maladie, guerre et famine. Nous n'avons pas d'autre protecteur si ce n'est que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher les tentations ici-bas. Et sur nos larmes, ô Seigneur. Ne tiens pas compte de nos péchés car tu es mort afin que nous méritions le nom de Fils de Dieu. Viens rétablir ta paix dans le monde entier. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé? Or, nous constatons que dans le monde, les peuples s'entretuent. Fais-les choisir dans la paix les responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Car devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une bonne entente parfaite. Ce sont là l'explication que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nzambi zengiankano muna wantu wasiona ndiono dilangaike konka Nzambi zoriaso kami kuisa ke kuisa ovanza wandiona wena yopasi muna wa ukadirira okuyandalanga kape onzambi zodiaziona oyandalanga mosivana bena Omvala Yesu yatololwa kansi wavumbula kayo kanafo wantu bekangwa katsinzambi kekangwako kadinzambi waseruka Kwaye towantua ambi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yeto tuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous.
bozali bongo komona ye tata mopesi toli ya tata molemo santo André Ndenza Kiangani na kopola boso azali bongo kombe koya kozwa ngwende na ye epai akozwa lokumu mpe tiembolelo kopesamela ye bongo ya lelo mokolo ya mibale uta mboka miseleli ya sika ndenge toti koloba tata kosi molemo santu nzokandi tomeseli moko benga ye tata Sonia Nzila pamba te yende akolakisaka bongo nini tata molemo santu alingi yango wana akobetelaka biso sete kokunda solo tomoni bongo tata na biso ye wana azoka na tele nyonso malembe azingami baskuta espèce mpona kolakisa ete biso tokosalaka bongo elongo na tata molemo santu bizoka nde kozala tayari mpona kopesa lokumu mpe tiembo tata conseiller direct oyo tokobengaka tata Sonia mpona komemia tosengi na biso baso ete tozala kimia tosalela miso tata mopesi kolia tata molemo santu mpe bandeko na biso tobatela limemia Luvunda vana fulu mpungi ankomanu susimuka ntindu lukandamo gi mukunda lukunda ntindu mpungi anzitusu kwa tata Ndengisi lukunda ba tata e ba mama awe itukolele beto mpetuletezi tata ya mwana pitata molimo santu biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso nde ekobatela biso moi mobimba yango nde tokolanda mpe kosalela koteya biso na tata pasteur ndenge auti koteya biso basali biso rappel eke ezali komonana na kati na lingomba pamba te
batata esi bayebisa biso yango baloba na biso yango na papa Mfumalongo, papa Denge na Kontima, papa de Lungana Pisolokele na matei nyonso bapesi biso pemanso ezali komonana. Papa de Lungana ye alobi boye na botalaka baperiode, botalaka bangonga, ntango nini balobaki yango makambo yango ezali kokokana soki tososoli te eza na biso mpasi. Na 5 mois soit na 1989 ntango bapapa bafandaki awa na Nkamba bayeko bolingo beko pe misala. Soki tolandi makambo nyonso na misato te batata batikeli biso ekotala na biso mpasi. Toza nsaka tango nyonso elonga ya papa Denge na Kontima makambo nini atikalaki koyebisa biso. Esika moko aye koloba nyonso tozali koloba soki bozali koprendre yango na ntango wana bokoya koregrete kasi bango bazali tokoregrete me atekili biso batambolisi bapaster oyo baza na baparole mosantu lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani kokamba bandimi tango baza na tokokimile pa bapaster pasi batata balobelaki yango ndenge nini batikila
makolo ngai na yo ndeko mpe lisala yango to na ntinzani toyebi tosalaka batata na omoni délégation oyo ya mokonzi ya mboka ndenge ye tokoyoka liloba oyo baye nango yango bakopesa biso ntango bakopule ekoyebana ndenge nini tokomemela likambo wana tinsani ya 3000 francs ndenge obongisi mosusu kozongisa te sokokanisaki te okende nango mpo ete nasala mosala na ntongo oyo bakotya basani ye kabine bakosenga biso délégation oyo ekuti na mokonzi ya mboka koyoka liloba oyo bayeli biso lelo onkombo tata mwana tata molimo santo amen. Kuna dinu Matondo mikena ya solo biso basututi mungu kulanda mungu kulendisa biso mutongo ya wino
communiqué moko ya lombango esengami na bakuta nyonso ya baswahili ezala biso bato tovandaka na nkamba ezala na baprovinsio oyo bazali kotambusa baprovince oyo balobaka swahili tobosana te ke tozali ya kokufela tokufelaki président général na biso na ntina wana esengami na bino nyonso bakuta nsima ya nyonso tokozala nango na ntongo bokokutana na tribune po ete bobongisa programme malamu na banza toyokani. na Kongo tata mwana pe tata Molimo Santu ndenge totalisaki bilongi ya bandeko na biso ya délégation monene euti na ministère ya défense pe ancien combattant tolimi na libanda na tina ete toyoka bango makambo kitoko minene oyo bamemeli ngomba ya tata Molimo Santu kasi yango tobongisa lingongo toshofe lingongo balanda biso ndenge tokosalelaka. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemu diamba ikundanga tata Nzambi fumu Yesu yekata mwanda beya maboko Papa Simo Kimbangu Kiangadi oye! Papa Simo Kimbangu Kiangadi oye! Papa Simo Kimbangu Kiangadi oye! 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 Papa Simo Kimbangu Kiangadi mwana bela wazola wale mizola una jenina yani kaka ya solo batata ba mama ezali ye kaka okoyokela mona monoko ya bandeko na biso ndenge bamemina tosama kitoko na ntina lokumu lingongo. Nous allons devoir inviter Monsieur Symphorien Tumba Mutombo devant cette tribune pour la prise de parole, nous expliquer un peu de quoi il s'agit exactement. Papa colonel, accompagné mon colonel Abisso. Papa, s'il vous plaît. na kombo ya kaka ya mwana na elimu Mosantu batata mama Kambote Kimbangiste oye Kimbangiste oye Kimbangiste oye Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye!
na kombo ya tata ya mwana na elimu musantu na kombo ya sa divinité topesi bino merci parce que depuis tokomaki lobi boyambaki biso bien tomoni ke tozali epa na biso esengo ya kozonga lisusu Kinshasa eza te. Tomoni ke awa nde esika mutu mwindu azali valorize. Tolie malamu, tomeli malamu, tolali malamu, bayambi pe biso malamu, eza esengo te. Na yango wana tozali na message o tomemeli bino. Message o tomemeli bino eza nini? Boyebi ke banguna ya mboka oyo papa Simon Kimbangu amipesi nzoto na ye na vi na ye mobimba. Lelo munguna akoti na mboka alingi akotola biso mboka ya papa Simon Kangani. Mutu oyo akufeli mpona valer ya mwana mutu mwindu enyi ya mboka na biso RDC munguna matondo mingi mboka na biso bakufeli tokontina 1 cm munguna azwa yango bonzi ya mboka tata Felix naki ordonnance moko pona comment soutenir Mapinga parce que Mapinga oyo ekosenga ke tango azana bitumba alia mwana na ye akota na tina ministre na biso ya défense maître Guy Kabongo Mwada Mvita aloka ezwa kimia ekota na babelaki wapi? Belaki na Yerusalem sika oyo na telemi obaki ke mboka ekozwa kimia soki tozwi konse toye epa na bino ya liboso po a partir ya tata mokeli mboka tobondela mpona mboka ezwa kimia soki mboka eza na kimia te tata mokeli akozala pe na kimia te bino bana ya eske bokolinga ke divinité azala na kimia te senga tobondela mpona mboka oyo ministre ya défense ya mwana tozonga na base ya peuple
Nkamba. Tangu tokozonga à travers eloko ya mibale peuple kimbangiste ndenge batei biso lelo azalaka moto ya bolingo azalaka moto alingaka mosala epuis atosaka mibeko ya mboka eza bongo te na ntina wana etindi biso toya kosenga bino tokende epa bato nyonso toye na exemple ezali oyo azali na pantalon oyo azali na 500 francs akanisa oyo bokosa ekozala na transparence parce que ministre na biso alinya ezonga azali moko na makambo ya kosalela na ye mosala na bamamama babilenge neti ngai baleki na ngai mpe na kombo ya ministre toye kosenga bino bosoutenir mwana na Elia tolukela soldat ba centre ya formation akende liboso po ke mboka na biso ya bakoko na biso logo oyo toyelaki yango na kombo ya tata ya mwana pe ya Mosantu. Je vous remercie. Napesi bino matondo Kimangizole ebeto bya ebeto omonyana chef de FARDC bambate délégation eye travail alobaki loba yatiraki attention na ngai quand les chefs décision moto nyonso il faut réfléchir aye bandenge nini ya koaccompagner signature ya alobaki awa ke nkambo ekomi. Alors chaque ministère a ce qu'il faut aloka koappuyer décision ya président de la République. Kotia école moko, c'est-à-dire quoi? Elenge totikali boye mutu na mutu aseki akoyeba akosala nini. Ministre de la Défense a tindi biso batindi ba délégué na bango liboso ezali ete kimbangiste nyonso esika ozali oluka mayele ya azala prise en charge biso nde toko na provinciaux na bambuta nyonso ya lingomba nano awa. Chacun là où il est, il peut faire pour la visibilité de l'église kimbangiste. C'est vrai que Koyoka
orientation kuta na cabinet esika nyonso tozali tozwa makanisi visibilité emona ya témoignage ministre oyo atindi bango ministre alingi mingi biso baomoneli biso toza na église kimangiste ndenge tozoloba un témoignage année passée après ça année oyo mpe apakisili biso mpe jipe mosusu tozomona kimangiste oye monikamu mosikoyo ye nde aye atindi bango oyo eza na patriotisme na nationalisme eza église kimangiste oye atindi bango alobi bopandela nano mpona ntina nini kuna nde mama na likambo bayebi ntina ya mboka oyo koyokisa bapapa soni te biso nyonso bamota moto na moto aseki le concerne ayeba akosala nini mpona visibilité ya église kimangiste en tant que armée likambo ministre alobi atindi tobandela na église kimangiste eza partenaire ya armée na sens nini e azotinda baomonie na FARDC pamba te na église kimangiste na armée biso oyo toza na kati ya armée. C'est pour dire que et dans les besoins akanisi biso tokopesa ye à part biso toza na kati ya armée toyebi biso nyonso ye moko ya liputa première apparition na ye abimaki c'est-à-dire ye moko aza soda militaire ya miba papa diangenda biso nyonso tozolanda témoignage balungaki ye kuna pamba te bamindele balobaki soki totiki ye kuna ya risque ke mokolo ekoya asala revendication papa diangenda était militaire toyebi ya misato papa dialungana mokolo atiki nzoto atiaki foto ya papa dialungana liboso ya cercueil ntango ake kosukola yango oyebima na foto me basoda misato bazalaki nani non, ce n'est pas du nouveau. likambo ya biso moko tozala na armée na komba tata mwana bantu amen. Kimbangizi moye tubungisa maboko mwana. Merci. Kimbangizi moye Nkamba oye
Kamba oye. Papa Simon Kimba Mchangani oye. Papa Simon Mchangani oye. Mkombo ya tata ya mwana tata mwalimu wa totali oyoki autikoleka awa oyo ya ministère tolandi no tolandi te oyoki no toyoki te waye awa na order nani kamu subitu musimba kama kama oyo zalaki na possibilité juillet ou bien oui juillet pas de quelqu'un continue yango bakende bitumba mokonzi ya mboka abana kokende nganga nzambe Yuganese moye Elie Boloba était sagesse oyo tata mokonzi ya mboka asokomela mboka moteko na biso ya liboso ya principe eza nini mpona nini okonya nzambe liboso po bayebi eke nzambe na biso nani na kongo tata mwana mpe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimba Mchangani papa ya liboso nasengi singingi opesi ngai na ndenge oyo papa diangenda alobaka boye na lelo bana Israele likambo nyonso oyo ekoyela bango bazali kotala liboso epai ya nganga nzambe liso bakende na Yerusalemi kosenga pasi nyonso oyo ekokomela bango po bakende baya nganga nzambe oyo ete nganga nzambe apesa bango nzela oyo likambo ekokwela likambo ekokwela bango oyo ekoka kolonga babakengaka nzambe mudayebaka makambo nyonso ndenge nzambe azotambusa mokili na ye ndenge lelo oyo ndenge tomoni tata na biso baye basali erreur moko te pamba te Yerusalemi nkamba yango nde totala mokili mobimba malgré tout toza koyeba te tozomona lokola ignorance kati na biso me Yerusalemi oyo bengami ete nkamba Yerusalemi mokili mobimba yango mpe tokopesa ina na mokili mobimba na bela wana ezalaki papa Simon Kimba ya liputa
na lelo papa diangenda papa diangenda yeye mutazai kutana mutini mubi lelo oyo ezali papa Simon Kimbangu kyanga yeye mukubisa bilaka yeye naye mukubisa bilaka wende atala mali maso oyo salama nakata mubi papa diangenda abongela kabiso te aloba kabuli alobela babiso alors leloyo ezali papa Simon Kimbangu kyangani yende mutatala mukili mobimba na 2003 awolmaka te tanto kendeke matasani alobaka boni ngai Simon Kimbangu kyangani ngai nayekokosa bilaka pe ngai nayekoza kina na mukili mobimba ya mwana papa soki tokoki kobomba motema ndenge bantu oyo boza kolobela biso ozopesa biso kimia ozopesa biso mayele papa ezotolesa kona mokili bayebe te makambo nyonso ya mokili mobimba ezali awa na Yerusalemi na komba tata mwana mpe tata molimo mosima. Merci papa. Nzambe na peto, nzambe na biso na ndeko kisiso maloa, otuli biso ete bana lotaki mokolo wana ya papa Diangela banganga nzambe banani po basimbaki ndenge papa Diangela alobelaki. Papa Diangela alobaki exemple ya bitumba ya bana Israel oyo ezalaki kuna Goliath na Saul. Goliath azalaki na bitumba ya makasi sikoyo azalaki kocola bana Israel. Saul alors ndenge makasi ya Goliath azalaki yango asengaki na Davidi po ete Davidi akende kokumula bitumba wana. Davidi azalaki kotala banyama ya tata na ye abala kobatela bibwele mais sikoyo bibwele ezalaki ya Goliath ezalaki ya makasi ya Saulu ezalaki ya mpe mais na nzambe azalaki kuna Samuel tata azalaki alobi na Samuel olaka David kwede yake kokungela bitumba wana tangu David ayaki Saulu atali David atoli ndenge Goliath azalaki kofika bakofinga na nzambe na bango nzambe na bino lelo nyonso tangu David ayaki kokota na kati David atiaki Eliya na nzambe ya bakoko na ye Abraham, Isaac, Moïse, tout ça azalaki na Eliya na nzambe ya bango sikoyo atali bikumela ya Goliath atali Saulu moye nzambe alobeli David zwa kaka lance pierre na libanga. Goliath na ndenge alatelaki bilibundeli amilatisi nzoto mobimba atali sase ekoki kokotela na nzoto te mais nzambe lokola David azalaki Eliya na nzambe kaka na miso ya tikaki kaka wana bandaki kotalela na nguya ya nzambe alige kaka libanga kaka liki kokota na Goliath akufi. Alors David alonga parce que mutu moko akokoma Goliath azalaki na bibwele azalaki na bango na bango nyonso tu nde bana Israeli bakulaki bakuloko bitumba wana parce batiaki Eliya na nzambe. Mais biso lelo ekomi na ntango na biso papa Diangela alobaki esika wana bibundele bango bazalaki na bango na moi ezalaki ya makasi koleka epe bibundele ya kulusu ndoki masi kisi bibundele ya makasi mwaye nzambe sikoyo kokunda ndenge nini batiaki Eliya na nzambe. Biso mpe bakongole bakimbangiste lelo na ndenge mokeningani babimisi bibundeli nyonso ya ndenge na ndenge baza nango babundisi mayele ya kukuya ndenge na ndenge baza nango mpona kokumisa biso to
tokoki kotia elili epa mosusu te totia elili na nzambe na biso, nzambe ya bakoko na biso, nzambe yango aza na poto te, aza na Ameriki te, aza na Europe te, aza na Asie te, aza na Oceanie te, aza epa mosusu te. Kombo na ye Papa Simon na Papa Simon Kibangu tobatela mibeko tozala makasi na mabondeli tolongola makambo ya kutu na nguya na Tata Simon Kibangu. Tata Simon Kibangu akolongisa biso na bitumba nyonso tozala nango me soki tokeye epai mosusu tokokoka te. Papa, merci beaucoup, Papa. Comment merci pour la réception, Malova. Papa, les deux jours nous allons en Campatine. Négé au milieu de la visite, il m'a donné la vino, il se la vino en Kamba. Tout l'andaki, ils allaient colléga, à Bilili. Et la audio ndenge de kosala na presse ndenge utuni mutuna kena na sio kiloba ya mutu bimi na kopesa oto yokaki na message clé de mamuta basi balobi na mukuse oyo bokaje ngenda lobaki kulete na bayuda tamo Israël bazalaki na bitumba à tout moment yango bakende bitumba ezengeli nganga nzambe tuna na nzambe na ye soki nzambe alobi boke na Israël mais soki alobi na bongo bokunda te atako baza koboma te bakoboma bango kino nzambe na bango esi ordre na ngo oyo bokende soki bakei nde biso mpe lokola muta balobela bozongela kuna te mpona kopesa témoignage ya malamu toyoki epana biso eza libandelité oyo bakonzi basali lelo ezali ya malamu nde ezala kosala depuis kala paster na ntango ya papa Diangenda paster Mobutu ayaki kosenga epai ya papa Diangenda. Papa Diangenda akende kuna na Kongo Kinzengo asengaki atindaki papa Zulu na katanga quelques jours après bitumba pepele kosalemaka na mboka soepaazambe na biso esilaka ndenge mpe lokola général azali na lelo ntango azalaki na guerre na este baennemi ayonvoke baprésident bamoku nyonso mpe lokola baza bato bamona bapelaki kombo ya Papa Simon Kibangu sileshani amonaki Papa Simon Kibangu kyanga lokota libanga kwaka ya bokote ya baennemi esalemaki mpe alobaki ayaki kotémoigner awa mpona kolobi te este ezali bagrande puissance nyonso nde baza koluka bilere na biso akoki kobundela biso to alliance moko ya pesa ya kosala na bato wana ezali te bazosalaka jeu elonga ekokima nde awa na nkamba epai ya Papa Simon Kibangu bakilakisa poke Papa Simon Kibangu kyangani alongisa biso apesa biso elonga etumba wana pokombo ya Papa Simon Kibangu kyangani eyebana na moto ete nzambe oyo akopesa kino merci, donc nous avons besoin de la vie, et manso les armes Kimbangu, les lois na Papa Simon Kimbangu, Kianga. Ce qui madame, Papa Chimini, colonel Chimini, a aussi colonel et Papa Diangenda.
comme était qui considéré ma papa là-bas aumônier à son anatame aumônier kama kusambela pona basoda nyonso akupona katike oyo aza ennemi oyo aza no patron ennemi oyo tango roi belge akana wana vitumba ya 40 wana papa fumalongo na papa kisolokele bazalaka na boma alerte eyaka na babelge nyonso aluka bana papa Simo Kimbangu esika bango bazali kuna na colonie scolaire na boma wete bakende kosambela basambela wete mokonzi Belgique akwa kolokwa na bakoko ba alema eyebi sema mbele ya mote ba message ezali ya papa ya genda sito chaka yango est bango bakendaka kuna bikaka na libonde libala moko bitule kuna wageje kuna bakoko na ba alema kaka na libonde ne alubana hii papa yagenda ezali amikoleleka ki bafu malongo alakisaki medaille oyo balakisaki papa fuma mazi moko toujours medaille balakisaki ye kino lelo ezali à la guerre. Parce qu'il y a un trombone. Il y a un cas. Il y a un bel parce que tout ça y est. Il va me laisser du bon. Mais vous avez peut-être parce que me laisser du bon, il va me voir il va se continuer à pointer à mon étude du monde. Qu'est-ce qui est pas qu'est-ce qui est? Kaka na mabonde ezango ete yango bitumba nyonso ezali papa yango mokonzi ya mboka atindi délégation oyo likambo esalemi papa Simo Kimbangu ayebi likambo yango malamu ili kambango malamu oyo toyokaki te 56 pe ndenge okobate temple oyo manevre libasoda yango Kamba alobi esi kozala moto akende susu bilanga te akende samba te okofanda kaka na bandako moto bala moko ntango bapesi avertissement wana atuba bilengeli abesobe bilanga oya kotyana bandako batala bamongo ba belge baye koinstale basoda ntango baye koinstale basoda sikoyo balobike semaine mobimba te manere
manevre za kosala ko manevre de kimaza wana ilongo na kimaza hii ana me tongo nyonso okofuma banza okole mungana yo mama kwa jadi abande kumususu bazalaki wana bakende ko sabajeta manga en face de la cimetière ya balimu bazosa et Yerusalem n'est sa place. Donc il y a un moment qu'on va par le gouvernement comme la piété allez moment qui a besoin de la bamoya pour le moment avec le alors on va dans une salle mais sur la jour voyez vos hommes c'est dans le moment qui a avec vos vinaigres on va moment qui a la famille papa mama ni pas motala wala motala kaka basoda ndenge bazoko bima sikoyo bazokelete bituma chini balobieke papa bazalaki basoda ko papa olobinde wana bazalaki bakomoni lokola yo bazalaki bedekore e baba na papa keke banana oya soki mpenza totie vrai soldat haki lukumuna bitu zalaka omonie yozalaka kaka wana o nyonso toza koloba papa fumalongo message nyonso wana ezali nyonso wana wana nini papa simu la liberté d'expression entre Moudou Mouindou. Donc la liberté d'expression entre Mounene na Moudou Mouindou. C'est une question de ce que l'on n'est pas tata Nzamé. On se voit dans les mots de Kabole Bissou. Donc on va bien dire Bissou Badou Mouindou. Donc quand on te telemi liboso monene et quand on te telemi na Moudou Mouindou et on les connaît tous. On va s'occuper du Tumba. C'est que non. On va s'occuper du Tumba. Nzala et comme ça. Nyonso tozakolelaka kaka epai ya tata Nzambe liberté d'expression wana elingi koloba ete ndenge papa ndenge nazwilaka exemple sage oza na nzala na ntango oza na nzala okoki koluka mwa eloko okuzwi nyama kasi nyama opusani liboso okoki komona eto likemba bakoka kone kosala azoluka eloko kolela yango amoni likemba nayebike bitabi wana to likemba wana eza yete eza ya moninga wete akoka kozwa oyo akolia oluki susu nyama mosusu okomi place makembe ezali to bitabe ezali okati etabe ozwi etabe ozwi nyama ozwi
kolo bitabe olo bitabe nyameza na sime akude akutana peut-être wazolagisa lakini akosa mususu na kurokosa tala nyameza wana yope mususu koleta mususu za wana oyaka te c'est ça kapani agenda alobelaka yango nde mwana po tozalelaka ndenge wana soki toza kotambola oza na poso eloko pa ya moto est-ce que c'est possible opesa ngai kasi okotelaka na makasi wana eza mpenza malamu te nzambe akosepelaka ndeko na te donc na yango wana topesi mwa explication ya koyeba ntina nini bandeko na biso bayeli biso awa eza mabe to malamu papa balakisi biso ndenge nini tokoki kotambolela ndenge nini mokili ekoki kotambolela po ete biso nyonso tozala na kimia yango mate na likambo oyo mokonzi ya mboka atindeli biso na yerusalemi d'abord koloba ete likolo oyo makambo toza kolota epai tata nzambe na motema moko nzambe akoyokisa esoni na mabondeli apimela bango batu nyonso eza kosenga libondeli okoki kopimela ye te ezali nde tata nzambe toza na nzambe na biso ata bakolo ntango bango bayaka bayebi ete moto mwindu aza na nzambe na bango aza na nzambe na bango nzambe akokombola ye nani afani donc tozala na lutu te na makambo nyonso oyo nakoyela biso na bosengi epai tata nzambe nayebi te Christian bonjour bon tokosilisa na message ya papa Fumalongo papa Dengenda po nyonso oyo toza koloba po ete eloko mateki papa simoki bakutanga ekuna akambo aza koloba batata batikalaki koloba nyonso yango nde toza kolanda sans merci. Pamade, Moko Mundene, Pamade, Osali de Moyo, Osuna Babo Babo, très armé, arme le plus perfectionné. Facile, peut-être que ma arme va la tête. Et ce moment, il va monter, les gens n'ont pas qui. Israël les années pays montés. Entourage d'Israël et Zani va tout le monde pour se battre. Million à million. Ce que Israël est à Sarakanaye et Kaboté, ne va pas nous donner entourage de l'Israël et écraser la Bakara. Mais les Israël pour moi, petit pays, Kassi, ce qu'on va dire qu'il y a Kaka, il y a beaucoup de gagner. Oh, le négligement. Il est sur la route
kene tumba badeklare la guerre ba batali ko ga tumba te abo mona kene iya zabe muke batalo ko ga tumba ko sala makate jamais soko ba lugile tumba de kabune ni ya sala kare boso bakei tunangangan zambe bango tala no mukana matata zabe eske lele ko buda no wi la lanzame ake ko consulter buku na bango buku ko lele ko buda te bako bobo mi babate babu bali na bango lele ko buda te man ko bay ni ko basali ni na ya Jordanie ya Kanisi azali na 80 millions abat l'Égypte la Syrie le Liban babate entourage ya Bamtoine ya Israël ya wana ba tourner baso kasi il faut que je la donne mais beaucoup na bango na zabe lui eh bien ce retard moi le cookie avec le téléno bokena c'est-à-dire tant que bokena ndenge bato cookie mo bango ko secrétaire pour le nini basi ba consulter beaucoup na zabe et le temps la ya respect de côté là ndenge totanye bafilistin koma na Goliath mtu munene ndabude eloko muke ata mundu pesa na yete kasi nzambe pesi kama nini consultation na bango ina toujours na nzambe bango après consultation ate David era kai bango babu ni Goliath atali me Dulu luka buni. Ini mana bukan salah ni. Kasi, kalau tu bapa nak kita Goliath tasali di bosok, finisi bapa nak kita pasal kami baru dia ada lo di kamera ini. Sikawa muda muda, mana nak pakai. Sikawa, bapa ni pun cuma di sana pada kota. Goliath aku ni. Bajin memang tak terbentuk. Bajin sebab kini bang, apa tu orang kita ya sebab orang yang khusus. Yo ozana itu memukul na Goliath. Lepas Goliath tahu asal army jusqu'au là. Nini bisu toko salah kuate toko na Goliath wali. Goliath tahu na sata. Nama militer mereka tumbuh bobor, bandok, magicien, franc-maçon, chrétien, susu de la grande chrétien, la chrétien, nous surtout armé jusqu'au temps pour des aujourd'hui la maman kaka. Et le Covid est salina yo au monde de la Batuana. Soko linga kapenda zamina yo eloko mimi oyo ezali na yo katoko na Batuana nzambe alibina biso ete bosalela bolingo papa toso ko bolingo bosali malimi bosali yango badata wana mwenyewe asala makasi ndenge nini akokoka te mute misala bolingo nini ezali Bosali pale ni mibeko, bosali pale ni misala, badatawana, godia takro, sana biselo kote. Wengine kwa bosali babia, kati toko kuka, pale mimi, dibosana bisu ya kamati eno komutia eno zabe sengi, bosala na mulingo, bosala pale ni mibeko, bosala pale ni misala, babia wana, izali kutana bango kokolonga. La guerre bisu ya leo bulungi, bawana kwa kusabila. Kusabila na pamoja sana ndege la pato. Yamana ni ya sengi biso to nungula basapata. Tosa na cercle na bisu. Tosa na ndege ni yo zaka ya kita kibera. Basi mo kipama umoja kwa kati na yeye na le kata pato. Bimi na bolo kwa kimi sefi na kota bisu sute. Bisu pia. Toka kanano kulwangino na ete na zaraka solo na mesa mibale. Mususu support da pia kenya na kama sasa kwa chini. Mélange wana ezali bisu sultina te.
Kimbangi moye. Tolani tolani te. Claire, hein? Est-ce que Tata Mkonjamboka a une délégation? Et là, on vient comme l'âme. Là, on dit, donc, les alités, et que Evani les locaux se balakala. Donc, Mkonjamboka, sagesse, il est à l'écossais. Et là, vous été. Il se peut te combattre, parce que nous avons combattre. Il y a moyen de manso, awa. Papa, il y a un moment où nous avons dit la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Il y a un combat pour y aider. Ce qui Papa Simon Kimbangu. Akana kiwapi? Ana kanga na province ni Kongo Central. Sio unaona kiwapi? Gazamu bakena kiwapi? Kinshasa ti kalegi na Kisangani na Ubundu kusika nyoso ndio boye. Tia kena kufanya na watu. Na kuwashi. Province mima. Mpaka kwa kuona atuna kabisa kwa. Eba leo wapi? Na walaba fleuve keiti sisindanyoso elekiti elekipeleni awa ekena rose matali bomati wapi le papa Simon Kimbangu asalaki structure ya mboka eza boye te wana esika wanangana okelisumusika mingi te mutu na mutu. Ils sont macumaristes, ils sont très riches, madame Tabatia Kolo, ceux qui nous comptent à beaucoup, ils ont de la sagesse, ils sont là, ils ont une antille. Alors, ils sont beaucoup de la Koloboka, ils ne pas seulement du Babo, ils ont une antille, avec la bisika, ils ont une antille. Et moi, ils ont un appel une roba et qui n'a bisika, ils ont est-ce que wale mzonga tozali isigani tukubasi mkima walikina kitozali tozala mkamba pale mzonga tozali ezana ntina oyo tokomataka na Yerusalemi 3 fois isokali mzonga ezana ntina obisika nyonso na pasu mkima walikina on va se mettre dans le Canada pour forcer les sonios, madame police. Si gagnons, comme on a eu nous c'est les pas battus, à Wamé, de considérer comme un casse. Les aboyés. Oh papa, les derniers n'a moi les cabos. Personne ne se regarde à chapitre wana. Pour trouver un avocat de contre les salles. Personne ne se regarde à chapitre. Alors, papa, kaka tozokokendeka na likambo oyo délégation de Tata Mkonjamboka comme le ministère de la Défense batindeli biso yango tozokokomande. La commune de Tata Molo Centre, Toko chapitre Toko Kamata, c'est Toko Kamata, comme on titre illustration. Roi chapitre 22.
passé. Au commandant Ndenge, mon continent d'Israël, avant, ici, il s'agit de l'histoire du roi Akab, le roi Juda, et la Juda de l'Osafata, quand on a parlé de la Bitouma, à tout le monde qui n'a pas sacré. Et mon sacré, après cette réponse, dans ma langue, on peut m'entendre comment on a Ndenge, mon sacré, et Zalaki Michael. Donc, un roi, chapitre 22, pour entendre l'histoire de Mobimba. Donc, on va parler à 6, et au commandant de la roi d'Israël, parce que vous consultez le prophète, on a un titre d'exemple. Merci. Toujours d'ovité. Donc, pourquoi il y a mardi et Valina Tongo? Voilà, les mêmes procédures pour comment t'attendre le Mossad. Après, si vous dites que vous devez tutambuli kwa nzambi yetu muzora kwa siri mwane yetata mwane. Amen. Tobonde. Mambo ya tata ya mwana bitata mulungu santo. Tata nzambe nkolo Yesu papa pesi bino basate ya bule lukumu amaye oyo bozali kosalela biso ntango nyonso bino nde bobatelaki biso butu mobimba biso nde bopesi biso mwa makaka oyo tolandi mpe likambo na yo oyo ekuti na mokanda ya tata nzambe oyo ezali kopesa biso bakasi yango te kobatela biso moi mobimba ngosala na bino ya botongi monani tozali kosenga ntango nyonso ete esika tokosala mosala kobimisa motoki na nzoto okoka kopesa biso oyo ekoki mpo ete totonga lingomba na bino elo toza na kati na Yerusalemi mingi baza na nzela oyo baza kokota na Yerusalemi tikete bofongolela bango nzela oyo mpe bazali kobima bofongolela bango nzela tokotambolaka mingi na mituka mpe biloko nyonso oyo ekotambusakisa bino maboko ya moto tikete bosimbaka yango bayiblo batambusaka yango bazali mpe bato bopesaka bango wana na mayele ya solo mokili eza na kini te toza kolela epai nzambe ekakokisela biso kini mosusu te nzambe yo papa simo bibango tala lelo mpe mboka na biso eza na kinia te soki totali kuna bandeko na biso na este mpasi ezali mpona dimanche ndenge tokoki kosengela ngo awa papa simo bibango oyo emonaki mpasi ekosala 30 ans na prison na ntina mosusu te po ete okoka kolongola moto mwindu na mpasi ozalaki nango yo olongaki tikete na etumba wana yo olongaki na mokelo na lelo oyo ezali komonana okoka mpe kolongisa biso potala mabonga na biso te mawa na bino nde tozali kosenga sika tokokota na misala ndenge tokokota na misala tosengi te bozala na biso elongo botala kanisa mpe oyo baza na mpasi na bahopito na kati na bandako na baprison kanisa na bango balonga bisika wana ya mpasi oyo bango bazali bamalaki botala mabonga na biso te na ntango nde ya kosala misala na bino na kati na malaya tokoki kosala te salisa oyo bazala bakokwangama na bisika ndenge na ndenge tikete okoka kofungola bango mokolo mobimba totyango na maboko na bino okoka kobatela biso
onkombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kwenda kamotwe. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaki likambo mokili mobimba bayoki bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 na maboka banani bino zaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokoki po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba. Pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les
sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et les émissions et les cultes des Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment. Votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamba te yango nde bakotangela bino bosalaka bino soki bolobi likambo kimia baloba nyonso bapapa bazaki na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo nga naza pre oyo ezali ke balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba tokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner la Kamba dans différents programmes comme l'émission de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous. Kamba officiel. Dès maintenant, les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs,